à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission Le Congo en marche. Je crois Eurotech, on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver dans la France pour relaxer à Paris que le Paris appartient au pouvoir congolais. Dans la minute oyo, Batouba Satanda quitté. Que ba mari mais non oh ba mibali nde ba bimiawa ba responsable ba bazana besoin de changement ba parents ba responsable oh bazana besoin de venir no ya lelo mais ya lobi pona bana na barrière na biso ya bana ko kobota bango nde ba ye lelo pona ko lakisa ndenge ni ba sepe na évolution ya mboka la biso 100 jours oh ba bakite ba pied to moni bango so za libanda etikali Edi Kapel loko les ala qui pouvoir eux kangi bango bakanga injustement. Alors, puisque le roi a un état de droit, tu as fait ça, il a droit. Après la quelques minutes, on a dit Banda, Banzela Kouto le battre parce que on est comme il s'en a dit ça. À part ça, tout va bien. Banakin, Moutako Sabinote en Apoto, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, élu et aimé de tous les Congolais. Prévenez, il est Congolais comme nous. Nous, la demande en chambre, voilà qui j'accepte et tout le monde accepte. Vive la République, vive la République démocratique du Congo et vive le président Félix. Naza Mouloubate, Naza Moutoua Yumbi, Ngai Naza femme, oh Moutoua Yumbi na Mouloubate. Naza na tribalisme te, tozo tala muto yo, to lukaki muto akobongisa mboka. Fati aye, na miniti muke. Basali banzela na miniti muke Fati azosala makambo lokola na magie ezokamusanga bato oyo bavandaki mbula ebele basalaki makambo wana te ndenge nini Fati tozo soutenir ye à 100%. Nga naza mutu ayumbi nazali mutu ayumbi na yebi Fati akosale naza mutende Fati akosale la biso makambo malamu na mboka wana motema pembe aza maboko pembe motema mabete moni te to soutenir ye soutien Fati Fati, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Na Château Rouge, na Château Rouge, en direct Château Rouge, tu es soutenir le président Nabiso Mboka, Félix Antoine Tshilombo. Tu es soutenir pour na combo na ye, pour na école na ye, pour na ni, tu es soutenir pour le président Mboka Nabiso. Peto moni na ngonga muke, a continuer à pouvoir à saler à 2 mois. Alobaki, azo sala, ce qui a promettre, azo sala. Pour ni ni tozala na simana yete. Tu es soutenir na to moni aza motola. Aza véridique, aza le bamakambo solo. Abato bon c'est la biso banzela. Eh vraiment to sepeli. Nzamba sunga président na biso, nzamba sunga ya batela. Merci ya mon ami. Merci beaucoup. Awa toza libanda na porte de Clignancourt pour na Obaebi Paris. Tozana oesika na sima ya marche munene salami awa marche de soutien ya mwana mboka le président Félix Tshisekedi ba congolais nyonso ya France ya nzinga Belgique Allemagne Suisse donc ba se déplacer ki ba bon voilà mwana mboka a su pouvoir biloba lo bapele ki mingi na internet ba lelo il faut to soutenir mwana mboka pona ko pese bwanya ko pesa ye makasi na musala o ya poni ya kokamba mboka ya Congo akamba biso toza simana e voilà to sangana ki awa marche les qui très bien to bana na Château Rouge toke na Barbès to sali tour to sa marche wana
awa na porte de Clignancourt. Voilà tout ça. Nabandeko Oyo Boyebi très bien sur le plateau. Il y a Erotech TV. Tozali na Dr Mbo. Dr Mbo, bonjour. Bonjour Jean-Paul Kabia Erotech TV. Merci beaucoup mon Mboka Tozali. Ah pona ko lobela un petit peu o eleka qui semaine mo o toleka. Mon Mboka Baebio très bien à Combo. Il y a le messager Galate 416 au changé Ténansi. Toujours à cause de la vérité, nous sommes devenus leurs ennemis. Nazali prophétesse Yvette Omanga. Naza congolaise 100%. Et là on a gagné ce congolais. Et ça lit plus de 10 ans. Ngai mo connaît équipe nanga na ba pasteur Moussous. To priaka rapona Congo. Plus de 10 ans. Mabumu mabolongo na biso na seka kapona Congo. Nali ko s'exprimer en français pour nalingi petit peuple à yoka. Parce que ça fait 20 ans école na Kinshasa na Congo etikali ko zalate. École bana batangi classe T, mais il faut petit peuple wana aiba ko saisir pour comprendre message. So bazo comprendre le mot te baza tout le temps emporté o ya memi bango o ya zongi si bango. Toza le sengo to yawa on soutenir Fachi, pour soutenir Congo. C'est peli mingi ndere déjà victoire ezongi na maboko na biso ba peuple congolais. Donc sengo malamu to sangana tribalisme te. On va avancer ensemble. Tout ça pour le bien de la République. Tout ça pour la bien ya mboka la biso. Ba papa, ba maman, ba koko, bana, biso sosi ma Fachi. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes hawa lelo dans l'occasion il y a manifestation. Manifestation, il y a soutien, il y a président de la République, le chef de l'État. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Acclamons pour lui. Acclamons pour le président de la République. Tamali hawa pour soutenir pour nani. Rappel ya mondial. Donc on dit la dictature pendant 35 ans. Donc c'est dictature congolaise à la Kayama. Il y a ma arrestation, c'est le Boébi. Après Kabila, à ma Poma, pour créer ma terre, ma détournement de fonds, pour vider qu'est-ce à l'État pendant 18 ans. C'est tout fini. Et Lélo, Zambé a sali, la force, il y a moko la délocation. Les Zambé vont la terre. Tant que vous avez que tant que Kabila dégage, c'est pas pour rien. La serre à Moula, la serre à Pimou, la serre à Bagaz, la serre à Moyané, Lélo, oui, à moi le foutu. Est-ce qu'il faut dans les mains? Il y a moi dans le Riboé. Le peuple a récupéré ce qui lui est dû. Pouvoir, les alliés à Bissot, les alliés pouvoir y apporter. Nous soutenons le président pour la justice, l'égalité, la fraternité, voilà. Le développement du pays. Le peuple d'abord. Nous sommes des citoyens. Quand on va dire citoyens, on va droit nyonso. Et les citoyens doivent reconstruire ce qu'on appelle une république. Donc ça, on va devoir, il faut respecter dans l'État. Et l'État peut faire ça, on va devoir, il faut respecter envers tout. Il y a Moana, Matanelo, Mokonjambo, Karabiselo, Komoko, l'amour. Amour. Il faut tout les Congolais. Le peste dans la Maboko. Tout le monde qui s'est moli, il y a Congo. Oh, il y a ma chef pour filer ma lobby. Congo, amour. Amour. Ouais. Parce que vous êtes comme la Maboko. Parce que vous êtes comme la Maboko. Mais les lots, donc comme il a posé ton sombre. Donc on s'en a dit, nous sommes une bête pour les alliés. Mais mon conjoint a un ami bête. Aena Libeku, Aena Kotonga, il faut tous soutenir bien. Yangana Libol, Mona Kokangaba, Baibaki, Mona Kokangaba, Babomaki. Il faut justice ça là. Il faut justice ça là.
grâce à la soutenue. Beaucoup de gens ont soutenu le peuple aillé. Le peuple chaque fois qu'il y aura une manifestation, chaque fois une réunion, une conférence, il faut que vous soyez au courant et communiquer aux autres. Le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient, mes frères. Nous n'avons pas d'autre pays, il n'y a que le Congo. Il ne faut pas laisser les présidents être seuls. On ne peut pas construire le pays seul. Acclame pour lui. Il faut soutenir le président de la République, Félix Tshisekedi. Mes frères et sœurs, nous sommes la communauté congolaise de France. Oui. Et la communauté, c'est une famille. Tous les Congolais. Peu importe la nationalité en Europe. Vous êtes Congolais, Italiens, Français, Belges, d'origine Congo. Vous êtes une communauté congolais. D'office, vous êtes membres. Rejoignez-nous. Travaillons ensemble pour le développement du pays. C'est pour cela, je vous dis merci. Merci beaucoup pour votre présence. Bande qu'on a vu très bien que Sénat, Mwanamboka, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, Aloba qui très bien que Moyibi, Lokuta, Batu, au bazo respecter état de droit donc Kombo na bango ezali nini kokangama. État de droit, il faut l'anda bango. Et après ça vraiment sens na Sénat où ils sont en place, ils la Sénat moko où ils allaient sans tâche et où ils allaient soupçonner alors donc à suspendre qui en mais du jour au lendemain ma solo est changé dans le sens où moi n'amboka lobby non ba yebisinga na ba juge ya mboka balobi non bon toko reprocher sur bandeko wana te bakoki ko s'installer na Sénat. Alors bino bozui makambo ndenge nini to continuer na kozana na confiance na justice na biso ou bien to longo la confiance on a puisque toyebi très bien que mbongo tambola ki na ndenga mukete lelo nazali ne sengo to e marche pona ko soutenir président de la République président Fati papa na biso o Nzambe apesi toleli tango molai tomoni papa na biso Etienne Tshisekedi bambula na bambula to bundi abundeli ekolo na Mobutu ti nandenga koti mabele atikali kozwa chance ya kozwa bokonzi ote melelo e kopesa mela biso à travers mwana naye Félix Antoine Tshisekedi yango to tombeli o papa zwa mboka nyonso na maboko courage telema pona peuple congolais bundela biso to sito moni oyo saleli biso eleki mingi papa to tombeli o kaka courage papa kota kende ko oyo nyonso ozosala tozomona misalo ozosala banzela ezosalama tomoni makambo ebele yango tolobi papa Nzambe apambola yo apesa yo lisusu mayele mingi kolekana oyo zanango merci. Mais est-ce que bazo continuer musana bango ya ko luka iskam bébé zalaki ou bien masolongo etikali ndengwana et puis to continuer bongo ndeko yo monene. Ouais, merci Jean Poyi. Président Azali, président et Oyo Azali Mokonzi ou Asimi Beko Nyonso. Lokola, hier à l'obakete à co-respecter Makambo Nyonso vraiment à la loupe. C'est-à-dire, à Kotosa, la constitution Nyonso Ntanga Pesai Semana ye, à quoi contredire Makamba Juge Balobi. Et ça y est, Juge Balobi na ye que. Biso to Rolanda ba miyibi wana to tiki bango te mais constitution esengi bango esengi te ke bango bazala suspendi ou bien ba annuler ba élection na bango donc il faut président ato sa ba juge lokola loba ke ako respecter ba institution nyonso ako respecter constitution azala lokola ndenge Kabila zakiti alinga ko respecter constitution te ba kozuma kamunyo so bebe kwa mboka Kabila boya kiango ako négliger kiango yango président feki alobi ke ayo ka ba juge ndenge ba lobi bango bazongela musana basala musana bango mais
ba juge bala na bima batika bango te bakola na bango malembe soki bazali dedans bakokanga bango soki bazali mais bazana immunité bakokanga bango bazana immunité wana za na problème te puisque bakanga ki Katumbi azali immunité parlementaire bakanga ki batiaki na boloko donc ezali eloko oyo biso tokobanga te même pas ça soki président a lobby d'accord peuple nyonso aza koyemba ke Félix Kobosana te papa lobaki le peuple d'abord soki président Fati a lobby que non bango bazonga et que peuple biso ba peuple to boy to lobby que Sénat wana ezala te kozala pete le message yo lobi ndeni pour na likambo yo Écoutez que Mingia Koloba Ezali, oyebi bien, alors que personne ne sera au-dessus de la loi. Oui, c'est la loi qui sera au-dessus de tout le monde, y compris le président de la République. Alors, à Talisaki, na makambo oyebi ya ba sénateur, nengu nyungu eba ki na kobima, maye ninga na kapamba te, libanga baba ki ne balende makambo eningani. À Kisaki, il n'est pas un président qui va parler comme un tchakou. Il a imposé, il a agi. Alors que je vais régner, je vais gouverner à Salakiango, à suspendre Oyobomonaki et les Kinakatamboka. Pourquoi? Parce que le peuple a télémaki. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Maintenant, la constitution le biété et Sengeli, Bokene Makamonandenge et Longameli. Yango Omoni, ba juge balobi, Baboyi, le président Akwe Samanakatambeba. Bayebi Keno Batouana, Basik, Kozwa Kanyaka, Balembongo, mais bako kanga bango na ba preuve na maboko yango omoni ke balancer balobi ke non bazonga na kati ya Sénat ba banda musala parce que le république est côté les manacrité il faut pas ça la musala mais bayebi ke non basi ba localiser ki bango ba registre ki ba conversation na bango téléphonique ba vidéo ezali o ba filmer ki bango sikoyo tango bakobanda musala puisque la république ekozala likola critiquer tango bakoyana be preuve oyo bakangaki ndenge baza kozwa mbongo bakanyaka ndenge oyo pe baza kofuta kanyaka na ba preuve oyo kozala na mesa nde bipa ya kokata makambo yango wana mikoleko ya babiloko nyonso bakotiango na mesa moye bawangani kozala te moye baningani kozala te jusqu'à présent nanu bolakisi bango oyo mbeba basali te ezaka na kata mirimation parce que liboke bas oyo oyebi mutu alambeli yango biloko te basombela kango kwanga te abosomba kwanga il faut yeba nini eza na kata liboke elingi koloba tangu bakokanga bakobimisa ba preuve nyonso tu ya ba corruption na bato bazoki kanyaka ya ba téléphonique ya ba conversation batie na mesa oui bakoyeba na kokanga bango bakoanile makambo nyonso tu wana mais sikoyo ndeko na si likambo oyo ezotungisa bakongolais na mwa lelo ezali komona que bato wana balobaki muyibi elekaki corruption ezalaki lelo babi ba se réinstaller na kata Sénat mais lelo toyebi très bien que élection provinciale eza liboso ezoya mais surtout continuer kana rythme wana ba député wana baza punité bango pe mto keno voter sous ba gouverneur mais au monité que ba gouverneur wana bazala légitimité puisque batu wana bazana maboko ya makila maboko ya muyibi maboko ya mais comment on peut compter sur batondé wana et puis ba keno voter sur ba gouverneur. Ouais, et il y a un peuple azoloba qui non, azali président protocolaire puisque oyo uti na kingagati il y a un azoloba même décision oya ba sénateur on a bas se réinstaller c'est puisque Kabila yemo kwa sénateur et puis na comme batouner tout baza simanae donc baké lelelaye papa kende lebisaye et puis dans aspect kamo oli mwaka ningwana ba gouverneur on a yondi mouvement que gouverneur à Malonga a akobimala puisque ba cop et aussi la tête. Non mais le détective Jean Poyi ezali souci na biso nyonso na sens que to monika kabilongi kaka yango moko moto ezongi na parlement soit na ba consignation sondenge baza ko diriger donc na Sénat donc to lingi ndeke bato wana bazonga mais ezali nde to lobili to loba liboso awa président azane kamoko sala te po ye azali juge te azali président koko décider makambo surtout mais alingi ndeke a respecter maloba na ye oyo apesaki ntango apesaki sema na ye alobaki te na respecter constitution na kotos mbeko nyonso ya mboka atosi yango eza lokola Kabila te na utokolo bango Kabila na équipe ne nyonso tout ba dirigeaki mboka na vraiment na violence na dictature donc
pouvoir mona ko sans partage basaki ndenga bango balingaki mais ye alingi bongo te ye alingi de sikoyo moto na place na ye moto na place na ye ozali juge osamusana un juge ozali parlementaire zamusana parlementaire ozali ministre zali ministre yango lokola ye azwaki décision que a suspendre Sénat en entendant mais après ça il y a ba juge ba lobby que non président nzela wana te et sengele bango bazala musala biso continuer ba contrôle na biso et ligne de lobate que président a pesi bango nzela que basala musala mais zande ba juge ba lobby que basala musala mais président attend que mokonzi ya mboka na ndenge akanisi na mutema na ye mpona kolwa ke kimeza na mboka alingi te bango bazala musala ba juge basala musala na bango. Merci Ndeko. Alors yo le biboni yego te Canada na mingi ya koloba tikala ko ba gouvernement na no bimite alors bao bazo sala wana baza bato makila bazali batu oyo banyokoli peuple bazali batu oyo batio ya mai eza ko bima nyei bazali batu oyo banzela baboma lelo to tieli bango ba béton alors lokola gouvernement na no bimite na mikolo koya après retour na ye aux États-Unis botolo ba que no gouvernement ko bima alors boyebi na discours à 100 jours alobaki que non à cause la besoin ministre de la justice oyo akozala intègre irréprochable elingi koloba boye que non na moment oyo ba parlementaire oyo ba votaki ba sénateur ya Kanyaka lokola ba preuve na bako nano ezalité oyo ezali déjà na kati ya zinga batiki bango basala pomboke ezala kati ya krikite mais tango gouvernement oyo ekobima avec ministre de justice ekobima ba preuve wana ba preuve wana oyo ba pesa kimbongo na ba téléphonique ekovana na mesa ministre de justice ya sika ye mutu akokata makambo tango akobana kobenga moko na moko tala obenga kikinga na telefone tala photo na yo tala conversation na yo tala mbongo pesaki moyen basala autrement ezalité aboyi ko précipiter les choses azako c'est la gouvernement ebima tango me ko bima na bato ya malamu ya sika na premier ministre ya sika na ministre de justice ya sika nde maboke bilaki bango bikoki akotia biloko nyonso tout na mesa état de droit ta marche ko kanga batu le fait est déjà limé va consommer toutes les oyo babengami ba ennemi ya république oyo tokolo la peuple que non babangate mais à ce qui concerne le peuple d'abord peuple makasi ya président ezali peuple oyo apota telemi na peuple ya Congo ba se mobiliser ba kolakisa volonté na bango ya mboka lundi na siège wana partout que président mesure ozwaki tozali na yo tozala bango mayele mesure ozwaki tozala bango mayele soki gouvernement ebimi esengeli o sanctionner bato wana alors peuple nde mutu akotelema akobima na balabala akotomboka akoganga nde tango peuple akotomboka akoganga ayokani croyez-moi pouvoir eza ya peuple aza président ya babola président ya peuple tango peuple akotelema na balabala tomboki parti bakosepela moto epela te nyonso tu ekokwea na kati ya mai otokoloba yango wana. Alors Bandeko Balandi naranti bo excusez ngai puisque toza libanda donc ba sollicitation eza gauche à droite bolimisa ngai. Alors Ndeko tomoni mwana mboka son excellence Fachi azali libanda trop et comment tu sabana mboka puisque tokanti masolo ezali banda tenzala ezali banda tenzala ezande na kati ya mboka mais libanda azokende koluka nini donc avion toza luka jet soki nde nini falaki donc sikoy ba tourisme bandi quoi hein? Donc libanda pinda mwana mboka akende koluka nini to yeba vraiment parce que peuple azako mituna biso toza na nzala kwanga na tozuite mapana na tozuite banzela na no silité 100 jours on est kokité to yebite so ba boulon aussi la té mende kwa saka libanda akena koluka nini libanda. Oui, azali président azali mokonzi soko azali mokonzi ya mboka ezala même ozali mokonzi même ata na société et sengele te ozana ba contact na batu mususu namoni ba relation ya libanda azali pe ye mokote ndamu so mona ke ya zana posa kokende akite ndamba ko inviter ye azali président akoboya te pour ba inviter il faut atambola ko tambola so ko tambola wana azako zo ba contact yango longo mana to lo baba to ba zo lo bake président to azako de Kabila mo to diriger so Kabila mo to diriger pourquoi Kabila zo voyager te pourquoi Kabila zo kende te yim to zo kende so zo kende po yim to azali président il faut azo ba contact et pas zo kende makamba zo loba o nyonso to ba contact azako zo nana yebi yango mudumo yebi yango te et sengeli atambola et sengeli atuna batu mususu o bazali liboso na ye ndenge ni mboko na ngai ezali boye ndenge na kozala
ekozala malamu bamosusu mpe mpona kozwa vraiment bainvestisseur baya na mboka na biso il faut atambola mpona kozwa mpe bacontact na bato mosusu na bakonzi ya mboka mosusu mpo ete baede ye batie maboko mosala na ye ekende liboso mpona ye moko akokoka te kotambola président eza tout à fait normal ezali vraiment na ndenge ya mosala na eza kosala faut atambola mpona makambo nyonso ezala malamu motu nyonso tu akosala eloko soki ovandi esika moko solution kozala te okoavanse mpe te il faut otambola même atana musala soko vana ndako okosala te soko otamboli ndi oke musala yango esengele te atambola esengele te abima kobima zako bimeza ndete akomi azali mutu pamba ou bien soko sala ka akende ba touriste non eza touriste te akokende mission de service ezali mpona musala na ye esengele te atambola po azwa makambo nyonso tu o ezali libanda aya nango na mboka nde mboka kotambola na ye mo président mutu aliboso po président me balete anerse on a qu'un le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esengeli asala mosane ya ki président margaza na ndeko pour le moment na soko tali bien na ba konzi baza ba mebale na Vital Kamerhe o za detera ya kabina ye na ye moko soki ye akei ye atika na kamera tikali mpona kotala makambo mboka na ba ministre muso bazali nanu oya bato ya kanyaka liboso wana otoko compter sur bango le soute donc c'est président atambola o baza ko loba loba batika ko loba loba tozaka na président moko Tshisekedi Antoine Félix Tshilombo yende président na mboka na biso. Merci beaucoup ndeko yolo biboni eroteke na kolobela yo keno masola Kabila sesilaki oya zana ebonga azali mwana mboka mwana poto miso poto makamnyo sa poto alors il ko bakeno Congolais sepela visitation Nzambe na kata Congo et na canal ya Félix Tshisekedi oyo bebengi Fachivite poza makambo Nzambe. Alors à ce qui concerne utu ko bakeno ba voyage étranger oui ezala soso oyo kangi na kata ndako na yo suka nango biloko ya lupango tonda kate soso le makalibanda pona luka biloko le banda elingi ko bakeno ko kena mboka bapaya ezali ete pona ko luka kimia na kata mboka bapaya alobi bien na Rwanda na ye ko tia barrage te mena ko tia pont. Il a tout dit. Il n'a pas marché les mots devant Kagame. Kagame a s'incliné devant lui. Histoire à Congo, c'est Bandaki déjà. Le changement, cap à changement. Le président Béton a lobby, n'a que barrage, mais n'a yende kotia pont pour traverser un bino. Rwanda Kota, Burundi Kota, Congolais Kende, to Sangana, to Tongamboka. À ce qui concerne le barrage à Inga, Naba Mai, à l'obité, Congolais, Kozona no Mai, Mutaliboso, Nebino Bozi Batu Sima, à marcher Bamona, était clair. Alors Sengeli abima na libanda pour que soigner ba relation oyo komeme la Congolais lipa oyo Congolais fufu oyo kobongisa sécurité congolais oyo komema kimia ya Congolais et Sengeli oyo kanana na ba pays frontalier oyo basangani na ba Congo oyo bantouré Congo oyo bazali ba jalo ya Congolais koluka na kimia parce que na bitumba to kokate il faut amemela bango sagesse Nzambe na kimia amikitisi ponza tombola ye nde Congolais a une solution. Ce qui a vendu, Bible peut lobby, celui qui n'a pas travaillé, qui ne mange pas. Et nous avons bima, que nous avons musala. Alors, nous avons la kapongi, et nous avons dit peut quitter là. Tayaman et ceci là. Congolais foyer bakeno, aza président ou aza konuka, ko beta ba porte, ko kanga ba porte bi pa mabe, ko fungole pa malamu pour la solution ya Congo. À ce qui concerne intérieur, interne, nakati, bamoni nan tokokisi 5 mois te, bamoni bangomoko. Aza sur le président ya Goudronte, aza le président Béton. Béton tikali libela lobaki, je vais marquer mon histoire. Oui, je vais laisser les œuvres, je ne cracherai pas dans le combat de mon père. Tout a été dit, je suis le président du peuple, le peuple d'abord. Alors, le peuple base en akata kimia, base en akata patience, moi na potonyo surtout, oyo ayebete, azana ba projet, ayeba keno, oyo azui kibokonzi, azali moi na bilaka, ayena miso poto, ayena makambo poto, akolinga fulute, akolinga salitete. Toyebi pesa congolais parce que baza komona bato kala, baza na gouvernement wana. Gouvernement wana eko dinda kala mingi te lokola Titanic dindaki, oyo toko kolobela bino yango wana. Merci beaucoup Bandeko Nansi to comment na suka yango na biso le roi to lekisi vraiment tango mingi awa libanda pour na marche vraiment to diffusango mokil mobama mona que Fachi a soutenu donc président Tshisekedi a soutenu awa na Paris Nansi et ko pesa tam susu makansi ya bien pour na mboka msu de manière à ce que ba soutenir mona mboka ba soutenir président na Sika ba soutenir mutu oyo auti awa na diaspora oyo atambola le quoi combattant azali combattant munene awa na diaspora ayebi o ezoleka awa ayebi o ezoleka na Congo de manière à ce que Congo ya lobby eza le roi le Congo oyo touti ko bimate
Bandeko Naranti, Tolanda qui est un petit peu divers. Hein. Simaro Lutumba, Oyo Biso Tuto, qui est très bien. Atiki Mokili Oyo. Est-ce que vous avez un message à lancer à la famille, à Batu Oyo Balinga qui est donc pendant que vous êtes là? Ouais, excusez-moi Jean-Paul. Pour 2 minutes, Kaka. Nazonga no Mokebo Kamoya, président Fati. Président Azali et Ponamina Nzambe. Nzambe a poni yepo bokonzo se uti na Nzambe. Soko bokonzo uti na Nzambe te motako diriger te. Donc on a Nzambe a pesiye. Ndeto pozwa moto ya mabe ennemi na yo pozwa ye. Il faut za la pepe na ye. Et ça, on a dit Moïse. Moïse a une facilité. Il y a qui en Israël en Égypte. Pour Azaki pen na Moïse na Pharaon. Azaki na Pharaon, il y a un moyen, il y a Asala, Makambo Asali pour Abima. Mais Batuyo Sobalinga est Moïse. Moni, Batuyo Sobalinga est Moïse. Corée, Bazako Silika, Moïse n'a pas bien en Égypte. Aujourd'hui, ma biso wapi. Il y a le qui n'a pas été, n'a pas mabino, pour ça ngate. Nzambe na tinengate na bimana bino. Mais bango bandima te bako finga. Marge ba mona ki misala, mai rouge wakati yango, ba komi na ngambo, ba bani ko finga kaka. Marge Moïse, asala ki ba miracle, abe asenga Nzambe, ba lebi loko ba tondi ba mana, bandima yi kaka te. Ti Moïse akoma ki makasi azala ki na yete, akoma ki même na terre Moïse promise. Moïse akota ite pour ba ite na akota pour na zaki arrogant. Pour akoma ki na kanda pour se bato ko finga ye. Mais bato ba ko finga ye, ba koma ki na bakota ki na terre promise. Omoni, mais mona ki esengo, mais moi za mona ki esengo wana te. Donc elingo lobandete, soki Nzambe apesi biso ndeko na biso Antoine Kitikiti Lombo, elingo lobandete, Nzambe nde apesi ye, a comme ça biso na terre promise. Moto andima te. Tozali na ici c'est Paris, na centre à Paris pendant na Cliancourt. Donc moto nyonso tout aza kolanda. Oyo amoni mabe, oyo alingite avant ne kaganye, mais bozwa date. Le tozali awa lelo le 30 d'ici 2 ans. Batu nyonso bakokamwa baomona ke Félix asali musala. Bakomona ke Félix azali mukonzi. Yango wana moto na moto oyo amboyi kondima avanda. Oyo andimi andima. Alors moi un petit mot juste en un mot hein, pour la famille, il y a Simaro Lutumba et puis voilà. Bon, pour na Lutumba wana azali monument. Aza monima tozali bana mike toza komona ye ndenge azalaki na lwambo na Franco concurrence kozala makasi ezaki kopesa biso esengo omona mbuta na biso Lutumba Masia Simaro aza kobeta aza kobika kuna alors vraiment eza pasi ya makasi epesi biso souci epesi biso mawa mais ezali volonté Nzambe moto apesaka Nzambe moto azui to souhaiter ka famille na vraiment ba condoléances que Nzambe azwa mulimo na ye et pe ma vraiment na kimia na musa na sali biso et senge nete to lela vraiment Lutumba Simaro moto nyonso ete makambo matanga na ye et le kakati na kimia et rozale sem. Merci beaucoup Ndeko, juste en un mot s'il vous plaît. Pour la famille wana Nzambe abomba abatela libota wana parce que apesaki bango papa ya boanya ayemba nzembo ya mbindo ya bosoto te, ayemba nzembo ya bolumbu te ya mutakala te, ayemba nzembo ya mateya oyo tozana ngona posa ya Congo. Alors que molimo na ye Nzambe azala na yango, famille na ye epambolama bipa ya kei amona Nzambe oyo tokokoloba yangwana. Alors Congo yango esili kokangolama amoni délivrance ya Congo amoni yango oyo mingi bamoni yango te meye amoni yango tala grâce oyo Nzambe ayebi na kosala Lutumba Simaro papa na biso le poète du Congo oyo tokokoloba yango wana. Bonjour. Bon là toyaki pona ko soutenir président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tosali marche Nabiso eleki bien pour soutenir ye na misa nyonso azosa les omonana. Message pesa plus na mama po mamanda tongaka. Baloba toujours derrière un grand homme se cache une grande dame. Message eza vraiment pour na maman Nabiso Denise po mamanda tongaka mamanda ebaka ba secret mike ya cuisine. Politique wana ya autrefois ya mama Denise salela biso likambo oyo eza politique a bien te. Il faut nde ba maman na biso bazala encourager dans leur activité, même ba maman maraîchère bazala encourager, ba maman ba sala misala maboko, ba petite fille, ba enfant de la rue, ba fille mère pe ba koki toujours kozala na place na bango dans la société, on peut leur apprendre misala mike
pour na Congo, c'est un chantier. Congo misala osala ezali ebele et c'est vraiment à tous les niveaux. Yango nde osala ke Congo na biso ekende liboso. Po lelo soki mama lelelio mama Denise katelanga likambo oyo kati lobia olela susu. Donc on montre que ceux qui apprendre bango ko pêcher à nos jeunes filles, à nos filles mères, ko réinsérer bango lisusu dans la société. Même Baoudjana, rien n'est trop tard. C'est des enfants, tout ça, ils allaient fruits à pauvreté, ils allaient fruits quand le peuple est détruit, n'a sommet jusqu'en bas, ne botakana. Mais à ces jeunes filles-là, rien n'est trop tard. Bakoki toujours quoi apprendre bango, misala ya maboko, bakoki kozong sa bango na société. Pourquoi pas kozong appel sur les chemins de l'école tant qu'il y a une grande dame derrière. C'est l'un de tout le monde à Congo, na biso et au Kende de l'avant. Merci. Monsieur Mosengo, alors qu'on a plein pouvoir dans la conférence nationale souveraine. Même configuration à Bénin. Au Congo, ça a 3 ans. Alors que na Bénin, ça a 10 jours, on a battu Kérikou. Bon, on a terminé, Mosengo a quitté Nango. Terminé na Bomba Lumumba, ça a 6 mois. Qui a tué Lumumba? Ça, c'est pour les historiens. Donc, si le problème est que bango balingi fachi alanda système na bango oyo esalaki ya okoye yake tubandaka kana basalaki nini azongisaki boye asalaka boye nini na nini wana eza makambo ya justice, c'est pas ya niveau ya fachi pour lobi to comme la démocratie ce que je bon avocat lobi qui appelle ça hors de terre to sukani wa donc problème ya to pensa na démocratie bango batikana no banungu na bango ya kimpangi ya boye boye Congo est éternel. Il faut depuis l'installation de la démocratie, basala na komela maya pio. Biso très sekendeki. Tozana to kotisi bato ba kolinga démocratie te. To kotisi bango na système wana. Système wana mte répondre bango ba inquiétude tout ba nango. Donc soutien na biso ya pour na le sapati que oui, il n'est pas le seul. On est là. De comprendre le message nae nenge esco oyo ya msusu wana ingila lobagana abengaka esco albara mokongwani ni mokongonzoko bon siko voilà B50 moi la B50 wana oh tu bon loba et so panel ko la mai mais nous on est là, démocratie c'est bandit. Merci Fachi, on est ensemble. Alors bandeko balandi to komina tango ya suka ya numéro na biso lelo tout en espérant que vous allez sous et belé pour na ko liker, pour na ko s'abonner massivement, abonnez-vous et partagez nos vidéos et surtout cliquez sur la clochette qui est juste à côté de abonnez-vous pour vraiment recevoir automatiquement nos vidéos chez vous. Et puis merci bien, mes condoléances à la famille de Papa Lutumba qui vient de l'OCC Monde et soyez fortifiés, soyez réconfortés par la parole de Dieu. Et puis aussi la famille de Carlito, notre frère Carlito Laza qui est aussi mort, qui est décédé, qui a laissé cette terre des ancêtres, que vraiment son âme repose en paix. A très bientôt, vous fidèles de Eurotech TV. Bye bye. La 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 la.